vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo-Ça. Hein. Je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Koulimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés. Voilà. Na lisanga na bukasi na buyukani nde tokolonga ngo peuple congolais telema 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 bokutana na kitaka yo congolais. Je lève mes yeux vers le ciel, je vois la lune, les étoiles, je plane congolais. I love you congolais, I love you Congo, I love you Congo. Mes chers frères, mes chères sœurs, oh Congolais, soyons forts. Lèvons-nous, tenons nos mains dans la mer et battons-nous pour la cause de notre pays. Nabomoko, tosimana loboko, tokabula kopo, yabondeko, bana Congo. Mboko yo nzambe ya pambola yango to baby sate to batila sasi wetu akale katu achia neno moja ni upendo ili tuishi maisha bora kwa umoja. Kwa nini basi twakosa mapendo? Chuki, ubaguzi leta mauaji. Twachoba sasa twende pamoja, tushikane mkono tusonge mbele. Symbole de vos attributs, une écharpe, mais celle-ci on n'utilise plus. Ça c'était qui était dans l'ancienne série. Ça. Pour la discipline, dans la salle. Bonne chance, président. Et on va se retrouver en mars. Votre bureau est là. Ça va? Et s'il y avait quelque chose, vous m'appelez. Je suis à votre disposition. Je vous remercie pour votre spontanéité. Non, c'est un devoir républicain. Ah, non, c'est un devoir républicain et les devoirs républicains sont sacrés. Je veux vous féliciter devant tous les membres de mon équipe. D'accord. Et tous ceux qui sont en train d'assister à cette remise de reprise. D'accord. Qui ne va pas durer longtemps. Il faut que... On ne sait jamais. Hein? On ne sait jamais. Je souhaite que la situation va continuer comme vient de commencer. D'accord. Spontanéité. Ok. Merci beaucoup. En tout cas, on se retrouve, on se retrouve à la session de mars. Oui, absolument. Alors, je vous remets toutes les annexes ainsi que le sceau. Le sceau et toutes ces annexes sont à votre disposition. Ok.
vous avez le marteau, vous avez le seau, vous avez le feu. On fait la photo. Bonne chance, président. Et on va se retrouver en mars. Votre bureau est là. Ça va? Et s'il y avait quelque chose, vous m'appelez. Je suis à votre disposition. Je vous remercie pour votre spontanéité de répondre. Non, c'est un devoir républicain. Oui, tout le monde ne soit pas à ce devoir. Non. C'est un devoir républicain. Et les devoirs républicains sont sacrés. Je veux vous féliciter devant tous les membres de mon équipe. D'accord. Et tous ceux qui sont en train d'assister à cette remise de reprise, qui ne va pas durer longtemps. Il faut que... On ne sait jamais. Je souhaite que la situation va continuer comme elle vient de commencer. D'accord. Spontanéité. Ok. Merci beaucoup. En tout cas, on se retrouve à la prochaine remise. Oui, absolument. Ah, oui. Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo ça, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Okulimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés. Tu es la vie, tu es la vérité. Nani alanda yo abunga nzela azali te. Yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te. Nakolanda kaka nzela na yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te. Alleluya. Nzela mosusu te nakolanda. Bobelisi nzela na yo. Nzela ya solo, bobele yo. La vie, la vérité, le chemin. Mosusu te se yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te, se nzela na yo. Bayebatelelaka yo, bayokisa masoni te. Papa ya borphelin bana bitike. Mosungi abaveuve mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga alongola nga na maboko ya baini banga. C'est avec assurance nakoyemba Yesu azali lisungi na ngai, lisungi oyo ezangaka te na ntango ya pasi. Olobi na ngai natie liboso na yo banzela mibale, kufa mpe bongo. Kasi olobi na ngai mpona bongo naye kososola ete yo nde ozali bongo. Nzela na yo eza nzela oyo ezopesa vie. Nzela na yo eza nzela oyo toza na assurance ya avenir na biso. Oh Jésus, nzela mosusu eza te ebobeli nzela na yo. Nzela mosusu te nakolanda. Bobelisi nzela na yo. Nanyalakisanga nzela ya solo, bobele yo. La vie, la vérité, le chemin. Mosusu te se yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te, se nzela na yo. Bayebatelelaka yo, bayokisa masoni te. Papa ya borphelin bana
liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya bayini nanga. C'est avec assurance nakoyemba Yesu azali lisungi na ngai, lisungi oyo ezangaka te na ntango ya pasi. Nazalaki mpate oyo atungaki nzela, kasi otikaki lola oye okiti okufi kaka mpona kolakisa ngai nzela. Tais-toi les mon berger. David alobi, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oza mobateli pate oyo amemaka ngai esika matiti ya mobeso ezali oye nalia natondisa malesa. Oza nzambe na ngai, oh Jésus. Alléluia. C'est avec conviction nakoyemba Yesu azali lisungi na nga, lisungi oyo ezangaka te na ntango ya pasi. Nakabela yoki bolenge na ngai nakabela yoki bolenge na ngai sala na ngai nyonso olingi, kasi na suka nayebi te naza molongi. Alleluya. Nzela na yo edesevaka te.